Bonsoir la famille, bonsoir na batu nyonso o bolandaka biso na Idéologie TV. Bo s'abonner d'abord premièrement boza défi te. Yanga pe siko na okamwa na internet oyo ndeti mutu lokwa Rafine Tumba. Rafine Tumba vraiment osana soni pe honte. Yaya. Rafine batu ba tindo na libulu ba kosa na ebite po bino ba fi internet bo koma bino nde to muno ka Rafine bweto yo kelo mawa o muno sanga ngano mo bwe wale kikute dingwe aleki dingwe ana ngana makasi ozo toucher ba point mo bwe bike oyebi de place au telema parce que maman o déjà boti bana na mokili ndeti yo Rafine wana bana ya mwasi ne mobali ozotumola moto na atumola na vite ndeti Fally Ipupa atumola de le king atumola yo ti pas tumola abatu te. Quand tu fais cela parce que tu es malade voilà wama yele te na ebite ndeti yo Rafine Tumba wana muluba parce que outana bambujima ikuna bachikapa voilà emsusu opasa na wana bande de l'école te parce que ba français wana olokota na nzela parce que oyebolo bate. Donc au fin à mutu lokwa Fally au fini nana ketchup tontine wa bois kama ebiville tongo a voyage tongo a ebinde ba tricade na nzela voyage ke na masombi biene normal nana ketchup ba fana asombi biene vraiment voyage ke ndeti yo Rafine au fin la nana par rapport à nini dinzanza lokwa yo Rafine Tumba to sala abatu nana série nana ketchup ba fana osimba dollar osimba troussa bien Rafine wayo wana mbujimai oteka mafuta mbila na bicarbonate tozala pe batuti tosolola pe elmo pe boye tomomoni chroniqueuse mo boye apunga tozongise oyeba te Fally Ipupa to nana ketchup parce que lokwa yoza mwasi wana posa tocho égal na nana wana l'échec devant nana Serine nana ocha linzaka geline linzaka vraiment nana ocha linzaka yo Rafine mbushimai oza koteka mabele obaseze mibaliaka ozo comprendre tozala batu Rafine Tumba yo mono ofifano le kilo makasi tano ba voyage okenda e banzela ba mai okata nam po okoma kaka na destination apo comme na destination no ya ni mukanda mais ofinga Fally Ipupa ofinga nana ketchup bafana mwasi nzambi yo wadi goma yonga na ibisa kyo à chaque fois so mekika na Fally Ipupa to mekika ko nana ketchup bafana no yelo mobimba makasi no yelo makasi Rafine Tumba tiko ko sela ba warion bata ba jar wana te ozolo ba ke ba o créer no ba bezino o libomba toni parce que muto ba betie ba zokisi fait ba kango ba photo to ba tonzi ba vidéo et circuler ke ba beti Rafine Tumba bona boto mona ngona poto bitumbe bimakati au moins bitumbe bimi ko ba to film en plein bitumba yo bitumba de esili ba becho ba sili sa poko yo tenga miso cheli boko bo o se ko kangi photo na ba tomate na nzoto te ba Rafine yo ka soni ko beze bongila ote o ebinde ba sala beste o ebinde ba créer beste et l'autre côté non pour créer beste non no ye bate et sopio et sopio fio a pasi on ka fino na pasi on a pour toucher ba place ba toucher raté tout na Charlie Prince oye bisoti au moins des fois bima kacho munoko ekanga maye depuis Charlie Prince bima kacho monde munoko ekanga maye boyo atali sous Charlie Prince allo bata pour la bonne aka ko fingo so trop que non ne mo parce que personne na kati rol sindimbu apekisa makabala ba mama so sinti bo fonge leta mo sa fia kwa kama donc mama finga na ligne mote lobela ne mutu chela mutu ko no expliquer yoza mona donc nana ketchup o vivre o cartonner na ba ville wana Rafine Tumba yo na mbushimai bo tongolo matoi na basingati ona bima matoi ba za ko mo amkela de litoi to mwana la ta elo toi il faut pas tomber matoi na basinga sko yo ba seri wana ba tongolo matoi na basinga kanga nyanta bala mutuli to ebi msato fina wasko nana ketchup o cartonner fia trousse fia saka malonga fi ebinde balu wa taxi a voyage a bota mana famille pas cité tala
Rafine sikwida ke ba camarade no azate na internet camarade na yo azate touche bana bino mikie obosanganaka botushaka wana ezamba suka otanga komba fali pupa toyana na ketchup na monoko na ye lo malembe mpo na na poso oloba no makasi te na ye lo siko malembe omoi on apesi yo premier avertissement so continue lisusu mabe ezala omoni na bandelaki yango na tendresse ondime teke na okota nango boye donc bosamboneka na idéologie tv nalela bino fort mama soyeyo vraiment esali pasi mpe mawa information oyo lelo ngai animatrice na bino namemeli bino Cynthia Bofonge ya idéologie tv donc namemeli bino basango ya mawa mpe ya pasi. Le problème c'est quoi oyo eza kose passe na internet toyeba nini oyo tokoki kosala bafoto bomoni ezoleka wana na video bafoto ezoleka wana ya concert na biso Rafine Tumba oyo aza chroniqueuse na Kinshasa alongwaki Kinshasa emboka mobembo na poto kokoma komi na poto afungoli chaîne YouTube na ye par rapport wana selo ba rumeur te mais selo makambo biso tozomona depuis Rafine Tumba parce que azala eboete depuis Rafine Tumba afungoli chaîne na YouTube na ye Rafine Tumba akomi ko créer ba base ya bandenge moko boye o to croire te to comprendre ete ezaki liboso afingi bemba mami ya mama ba kofi et comme isusu afingi fali na ketchup et maintenant directement subitement na pokwa lelo ba photo ezo circuler na internet na ndenge pe to sololi na ye moko Rafine Tumba oyebisa biso que c'est vrai par rapport que ba fanatique ba warion ba fanatique ya Fally Ipupa les Kings ba warion ba kangie na Belgique ba betie ba tie ba mbelinge bomoni Rafine Tumba na makila ba panzembanga makile ezo sopana donc esali passe na bandeko bozolanda image oyo tozwa mayele ezaka te ke so fongoli chaîne na YouTube il faut finga batu il faut sala ba mabemo bwe quelconque po yeba na pozwa succès donc ce qui est si vrai Rafine Tumba lukombomisa dès le début ya carrière ya chaîne na YouTube na yo okomi déjà kozwa ba pota boy oza mama bana tala no charge ya bana na yo s'occuper na bana na yo tika sentiment mal placé Fally à sa vie voyez Kofi ana vie na o eza de meilleur banda lelo tilo beaucoup na Rafine Tumba ato boko mapena Fally to ya Kofi otika lokoma na babozu pe bobomengo o bango baza na ngote voilà ba wario so bakangaki lelo Rafine Tumba c'est par rapport que a chrétien leader na bango peut-être que et pas Kofi olomide ba fanatique a Kofi ba sala na ba baje ba mone que ata fini mami déjà Kofi na e to l'exana biso on se casse pour cela mais ba wario ba ndenge mo na ba fanatique mususu te parce que Fally Ipupa tout mola batute Fally depuis bandi carrière mais non tout le monde va tout à provoquer batute et ça tout simplement ba tout va provoquer kai ce qu'on yo provoquer Fally le ba mamnote na ketchup le ba vi mamnote o provoquer ezala vrai ka ndenge esibiso ke ba wario mutu babeti yo soki lelo to découvrir que eza faux Rafine Tumba ezala mabe makasi mais conseil onga na koki kopesa yo conseil outi en direct ya pire ser nanga Rolls Ndimbu en direct de kuna voilà ser moi solo la kitoko Rolls Ndimbu donc abina pesa mo ba conseil ya que internet malembe ba o ba ya mbangu le bo zinda mabulu ba ko kotombwa mate ozo comprendre il y a internet malembe yeba ni no sala mama bana ba tu ba internet na ba loyenge kutu ba femme sel ba sona ba boti te ba binde batangisa makila te pona bana te mais yo ebinde ba bimisa mwana nde ba kemba mwana bima tika sentiment kola bo consommer image oyo et ça dit pas si makasi vraiment Rafine Tumba kola ndeko oza mwasi oza bana misatu so mibale lelo tango o chrétien bato so finga bato so ba photo eza vrai ndengo yo yebisi biso informer biso ke ba wario mutu ba beti yo ba chombeli c'est bon ce qui te découvrir que eza bongo te vraiment eza pas mingi koko c'est la peut-être ba wario makambo parce que et ça la soni voilà
Donc c'est un peu cela pour consommer vraiment image. Oh, là je vois il y a Dani Ngivula en direct de Kuna en direct de Mikili et puis Kofi Ngivula en direct des États-Unis namoni wana Hervé Monzele asolaka kitoko salon ya la beleza donc mpona bacoiffure na bino ya kitoko ya bakano nde biso na idéologie bajournaliste nyonso omona biso bakabela bien batissage ya bien bamanzaka propre donc na salon mia la beleza na mars et ça là vraiment bien pour consommer image oyo namoni wana le grand formateur David Ewembe alingaka mingi lokumu David Ewembe donc bambote na yo vraiment natali wana namoni bonheur et ça li bien masa nanga moko aigle jaune Maria Makamba aigle jaune lobi pe tozala wana toujours eleze bino te na bapale blessé bino te mais esalika pasi komona ndeko na biso mwasi chroniqueuse na baniveau oyo bamakila boye vraiment Rafine Tumba c'est stressant donc ciao merci à tout le monde.